Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 8 juillet 2022 par visioconférence la 61e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir de la relance des activités de la SOCIR SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Le président de la République a rappelé la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre sa recommandation formulée lors de la 54e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 20 mai 2022, relative à la relance des activités de la SOCIR SA et celle de l'usine de production des émulsions des bitumes. Cette relance devrait permettre à la SOCIR de jouer également son rôle, non seulement logistique, mais surtout d'usine de raffinage du pétrole brut, en vue d'assurer l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. Les 2 unités de production d'émulsions des bitumes neuves, une fois mises en service, permettra la fabrication journalière de 1000 tonnes de bitume. Le président de la République a chargé la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer les processus devant aboutir à la mise en place d'une commission spéciale composée des délégués des parties prenantes afin de dresser l'état des lieux d'élaborer le plan de relance de cette société, incluant la production d'émulsions des bitumes. Un rapport relatif devrait être soumis prochainement au Conseil de ministres. Week-end eleki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki ba activité ndenge na ndenge. Ya liboso Félix Antoine Tshisekedi akitaki na aéroport ya Ndolo pona ko inaugurer officiellement piste d'atterrissage ya Ndolo oyo ezalaki construit depuis 1924 et kozala réhabilité na ba travaux ya rénovation moko ya makasi lelo na 2022. Président de la République akataki riban symbole ya inauguration officielle ya piste d'atterrissage rénovée. Et puis atterrissage pour la inauguration ya aéronef moko na présence ya président de la République na batu nyonso oyo bazalaki na cérémonie. Et puis lisusu président de la République a posaki première pierre pour na ko lancer ba travaux ya construction ya aérogare ya sika na Ndolo. Entre-temps, acte oyo eza ko s'inscrire pe na cadre ya projet ya gouvernement ya ko réhabiliter ba aéroport nyonso ya République démocratique du Congo. Nasima, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, comme commandant suprême ya forces armées ya République démocratique du Congo na la police nationale, akendaki ko remettre 30 villas na ba généraux pe na ba officiers supérieurs ya forces armées ya République démocratique du Congo na cadre ya projet ya gouvernement pour améliorer les conditions sociales ya force ya défense ya mboka na biso. Na présence ya premier vice-président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ba ministre, na ba haut gradé ya armée na biso,
président de la République a kati ribbon symbolique pe asali visite na ba résidence oyo ba uti kotonga po na ba généraux pe na ba officiers supérieurs ya armée na biso. Boyeba ke président de la République a livré kaka 30 villas sur 190 oyo ezali prévu na projet ya gouvernement. Projet oyo ezali pona 5 ans ya kotongela ba kondia soda na biso bandaku po te bazala na ba condition ya malamu. Na mois de novembre ya 2011, tango incendie et salamaki awa na pavillon 11 ya marché à liberté, président de la République ayaki kota la pasi oyo komelaki ba vendeur ya marché oyo. Na ba instruction na ye nde lelo oyo pavillon 11 oyo ezwaki moto ezalaki réhabilité. Ye moko Félix Tshisekedi akitaki na Tchango kuna na marché à liberté pona komona ndenge nini ba instruction na ye ezalaki exécuté. Na esengo ya ba mama pe ya ba papa oyo batekaka awa. Kabine ya courant oyo ezikaki lelo oyo batongi kabine ya sika ya courant Félix Tshisekedi ye moko asalaki premier coup d'envoi ya courant awa na marché à liberté ya Tchango. Kaka na même week-end chef de l'État akitaki lisusu na commune ya Kalamu pona kotala misala ya Pombongolo oyo enyokoli population ya Yolosid ya Kimbangu bambula ebele. Président de la République azwaki ba explication ndenge nini misala esalamaki wana na esengo ya population oyo bayaki ebele pona kotémoigner gratitude na bango na chef de l'État. Vraiment week-end oyo ya chef de l'État elekaki na yango na babruite ya solo. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Toye kosala musala. Secret ya réussite na bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Observer règles d'engagement. Règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga? Kokata munguna bitani bitani te pekisami. Bande komi balé Bangoyo, bande komi balé. Alors, s'il vous plaît, bande kolanga baye, soyez les bienvenus, mais kozala malamu, tozala na ndeko moko. Andaki na kolobe ete to ana chance à matete, et surtout l'espace pele, ngouf. Toya wa poto futa, molongi ya uti kolonga, misolone belé na pemi. Montant, na répété en lisusu, ezali 11 238 600 francs congolais. Na beleli, oya uta kolonga atelema. Tomoni ndeko atelemi, ndeko ele na kopesa ndeko micro, po tomoni ndeko na biso sa telema ki déjà avant la biso. Est-ce que moté maison beta la monnaie déjà? Casse. Makasi, hein? Moté maison beta makasi. Makasi. Ah, zala mobali. Kombo na onane ndeko na biso. Kombo na Fidèle Bonembe, mwana ekanga. Fidèle Bonembe, mwana ekanga. Fidèle Bonembe, mwana ekanga. Papa la biso yebi ete yo moto bomi nzoko monene oyo na kati ya Société nationale de loterie. Ayebi yango. Oyebi yango?
Oyebi montant olongi. Na bien ngo. Na liboso na nga. Ah, répétez montant aux talaka télévision. Ah, aux liboso télévision. 11 238 600 francs congolais. 11 238 600 francs congolais. Tobeteli molongi na biso maboko azana esengo. Munina sokazwi to sepela. Voilà. Ce qui a solo yo mutoza molongi. Yambo pe même bakonzi baya. Yo l'exhibition na ata société. Eza ko locataire yango eza. Sous sous ces eaux dans l'enveloppe. Sous ya molongi yangoyo. Sous ces outils l'enveloppe et pas ya papa fidèle. Wana sikoyo tozo le ngai na inosa na susho. Azo benga siko inspecteur. Antoine inspectrice na biso maman Hélène. Ye mosale de loterie. Yenda ko zo susho yo. Akota la numéro eza na souche bleu na biso. Na numéro eza na souche jaune. Il y a inspection. Voilà. Effectivement, Kanya Nabiso Zamolong a bêté mise il y a 18 900 et a gagné ordre par tol plus 3 bonus cagnotte. Répétez le sous maman Nabiso. A gagné un ordre par tol plus 3 bonus cagnotte qui fait 11 238 600 francs congolais. Tout bételier Maboko Azane Moulong ya solo. Banque nationale, Monsieur Freddy Koutambula. Yende akobimawa ayako mama caissière pe azala wana baramoko bango wana azotambola malembe malembe ndeko nakopeso nanu ba félicitations ozwi mbongo ebele nanu nakotuno betaki ya mbongo boni yabeta 18 900 oui. Donc, combinaison à Tandaki Bampunda Mwambe. C'est-à-dire 8 chevaux, non? 8 en ligne. À 18 900 francs congolais. Au Tchango, en ordre. En ordre. Et aux huiles, 11 238 600 francs congolais. Ndenge bozomona na chèque. Et là, chèque vraiment, donc, à Zimbongo Oyo. Na combo, il y a bakonzi à Sonal. C'est-à-dire ADG Nabisona ADGA, il y a Sonal, Toye qu'on représentait Bango, Kopé Sao chèque Oyo. Mbongo Oyo, Okozwa na banque. Pourquoi banque Zawana? Mukoloyo Kolinga. Oke Kuno Zimbongo na yo. Et l'autre Kotoko Senga na yo. Osale la yango malamu. Nalobi osale la yango malamu. Otika elembo mukolo musu sonal soka lingi koleka kuna amona que effectivement gagna na biso asalela kimbongo malamu. Donc félicitations les sous sopé courage lobi tozana 25 millions na kaniso kotika la kobeta. Kobeta. Merci, félicitations papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba
Pe bozali calé na journée, bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba. Po ba mui fina Kinshasa bazali ebele, po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure. Oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na Kinshasa tokoma komona soki muto akufi bazali kotuna nani azali na nyongo na ye yango biso na cadre ya rubrique na biso bitambola totuni lelo soki mwana azali obligé ya kofuta nyongo ya bapara na ye oyo bakufa. Justement, soki mama tata bakufi soki bazala nyongo bato balobango na matanga azana nyongo tel oyo akoloba na matanga bagoya azana posa ya kopesa mbongo wana baye bapesi mbongo wana même famille déclaraka oyo azana nyongo oyo amonike papa na biso akufi akena nyongo na aya ko déclarer tosala nini topesa mbongo tofuta mbongo wana soki ba déclarer oyo azana nyongo na aye abimi en présence ya batu abimi alobi ngai azana nyongo na ngai exemple ya $1000 bo yaka mukolotel tosola tofuta mbongo na yo sima nango soki aye bino bofuti mbongo na ete mutu okote akendeki ya kozala na kimia te molimo ne kozala na kimia te po molimo ne ezala na kimia ifale bofuta mbongo wana po bayamba ye na kimia kote oyo akendeki bon ezalaka obligé soki papa adefaki swati eloko ya bato ou bien mbongo ya bato tango papa aza lisusu invité il faut obligatoire faut bofuta soki papa ye ko mi présenter kolo ya mbongo wana aye ko mi présenter non papa intel azwaki mbongo nanga ou bien akena nyongo nanga bino famille boza capable ya kofuta mbongo wana po eza na ba conséquences oyo yaka soit na kati ya famille oyo atiki na libota ye atiki soit na bana et ba conséquences ezali oyo ezali lokola bakokoma ba moumbu soki papa na azolela azoreglame po mutu na kati na bafamille toza na banzambe na biso oyo tondimela akozala na banzambe na ye ntango bana wana bafuti nyongo wana to bie famille efuti nyongo wana te eko bakozala su ya banzambe wana banzambe wana ntango papa azoreglame eseke bana wana bakomi esclave ya papa wana mpo nani bakoti na lien ya papa wana po papa wana azoreglame mbongo na ye aza na mbongo na ye esi conséquence on a koki kolobela il faut kofuta mbongo wana mowe soki akufi lokola nga soki nakufi mwana nanga soki nazalaki na nyongo mwana nanga kofuta te mwana nanga kofuta te nyongo soki nali nanu na donc bakundinga nanu te ça va bakotuna moto nyonso oyo aza na nyongo na ngai ava yanga kokundama bakosenga mbongo bakopesa mais soki nakundami mwana bakoki kodéranger bana tout justement pona baoyo basalaka makambo wana lobake soki moto azali ndoki moninga akufi bongo otungisa bana donc lobake ozali ndoki bon nakoloba baconséquence eza vraiment ebele te mais eza moko to mibale ya motuya parce que moto oyo akufi atiki biso donc tose séparé na ye esengeli molimo na ye epema na kimia mais tant que banyongo wana efutami te donc ye mpe akozala kimia kote akei te donc obligatoirement soki kolo nyongo a déclaré qu'il faut bopesa nga mbongo na ngai bofuta nyongo na nga boza obligé il faut bofuta po molimo na ye kote akei epema na kimia.
pasteur na mbongo ya libala ya mundimi na ye akoki kozwa mbote. Tout d'abord, famille biologique oyo mwasi awuti avant akende kosambela kuna. Pasteur soki babengi ye papa, c'est-à-dire papa ye elimu. Papa oyo bazobenga papa oyo aboti bana na ye ya musuni azali. Pasteur ata papa boyi mbongo ke ngai na kozwa mbongo te. Pasteur akoki kozwa mbongo wana te, eza ya pasteur te. Deuxièmement, na ba condition oyo papa aboyi mbongo wana pasteur ayebi te. Peut-être ba condition eza ebele. Toko lo ba condition mususu mwasi wana bapesa ye na likambo ya butu. Soko papa moni ndenge akosala te aboyi biloko wana po banoko ba compliquer mwana na ye te. Deuxièmement, okomona obali mwasi. Tango obali mwasi aboti te. Ba mibali mususu bazongaka epa ya papa na papa ya mwana kote abaleli. Il faut bazongisela ye mbongo na ye po ya lukaki intérêt ya bana. Osiko yo pasteur okezo mbongo lia. Est-ce que osana poza ata nil pare salama ata bana babindele ata bayaya na bino basimba bible biloko wana soko yebisi bango donc bato oyo ba pasteur wana ba pasteur alo lokoso oyo bazoboma mbokolo akozwa ngo te po mwa aza nini nete yende azana azuye siko na ndenge église mwana wana azana tata na ye na mama na ye mama nende bato bakosala makambo wana pasteur te wana concerne pasteur te bitumbe koya epa ya mwana soit mama ya papa pasteur aza mutu moko nde achaka papa na kimia ninga boyi mwa libala chena mabondeli ti nzambe asima motema papa ekoza soit bakozonga lisusu kuna papa akozala na droit ya kozwa mbongo pona mabondeli ya pasteur ninga kochena mabondeli priere le karakacha mbongo libala ya boyi wana te posa na pesa na ba pasteur ke baba mo bazana droit kozwa mbongo libala te po pasteur bien sûr aza mutu ye mutaboti mwana wana te bien sûr likolo eza nzambe na sende bango ye azana droit akozwa mbongo ya mwana libala te poso azwi yango kombe koyela mama soit mwana wana ekozala bien te pasteur aza mutu moko achaka mabondeli bon epa mwana conséquence ezali kaka malédiction po a respecter makambo ya nzambe te po nzambe aza na baprincipe na ye na ba planification ya ça planifié depuis longtemps. Alors il pas pasteur à cause subir kaka sanction en Zambie au Matthieu 7 verset 21 à 23 izolo ba ya ko wanga na bango wanga na ba pasteur oyo ba zo sala mukano en Zambie te ko kozwa mbongo eza mukano en Zambie te ozwi mbongo baboyi na libala yo zwi yango evana eza mokano na nzambe te alors bakozala chasser nzambe akobenga na bango akowanga na bango akobwaka bango libanda d'une part nakopesa conseil batika mais d'autre part ezali nde volonté ya nzambe ke un jour bazika na bango okopekisa mutu asi akenda bapekisaka mutu alingi akenda mais bapasteur basi bakenda balongwa na bonzambe déjà opesa bango conseil te. Njambe na ngai oyo mboka ndenge nini boyi bapoto yango tulukaka nde ya boyi ozoya na mboka ozovanda tokomi tina ere oyo 21h buto ekokota te mpona ala ere nini 4h atako 4h yango buto ekoti nadamuka ere nini bato baza te
lokola lokola na zana lisika moko lokola na ibitete to na cimetière ta ko cimetière ça bat baleka kaka mais mboko batu balaka tete à la 21h lokola na ye na libwa kumoko boyi na ibite bapoto dukakande yangoyo jambe na ngai ero na kisasa mapa yangoyo mateko fele lipa yangoyo bekaroni chama njaka poudre yangoyo bambonge beba tozo somba koto musozo kate o tia sirage koto musozo mapa yangoyo zoleka ya moto pondo ngai tia ngai metala wa biloko te obeba mituka wa kende jonga yango kisasa il y a partout alors bien on mon ko maman bon poignet ça c'est l'équipe partout même mabé mon ko pesa ça verre ça c'est l'équipe partout il y a solo pendanga na bien parce que solo c'est l'équipe partout est-ce que n'a raison penja jamais ngai na bien ko mo mabeta ça c'est l'équipe partout il y a solo penja na ibi non tena revoir c'est ça l'équipe partout na junga na ngati na tikala na junga te non ko c'est l'équipe partout bon Nathanen Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino